biso na Kinshasa tosangani lelo tolobi te etika tobongisa oluka lisanga na biso elongo na gouverneur Chantilingo Bilamaka oye population ya Kinshasa jeunesse à capitale basengi lelo po babongisa ala sepeli loka lobi bongo chasse ezobebisa mboka makasi ba market mo baba osala ba market po salite ezala mboka te chasse ezobebisa tu manzela makambo ebele salite leki ala sepeli mboka komeza capitale mboka fazala bien tozoke na intérêt mboka kitoko mboka capitale to sepeli na eza salite bo loka saibo la sepeli to sepeli conséquence à sachet eza salite en tout cas bena makanisi papa na biso azui ya koboya chasse to sepeli nango po mboka ezokoma salite makasi ezobebisa mabele salite ekoma soki mbula ebeti okomona tala basache ebele na babido omona etelemi likolo ya mai salite tolingi bopeto papa na biso ayaki akutaki biso na salite bato lekola abongiseli biso asaleli biso bopeto tolingi na yango nde papa na biso alobi na biso bopeto tozalaka nde papa na biso aza bopeto biso mpe tozala bopeto tobeyi salite etikalaka bonde gouverneur alobi mpona bachasse bebisi mboka so toza na posa mboka na biso ebonga tozonga nde tozalaki ezalaki propre tozalaki osala na bapapier bacarton soki etondi tokomboli totumbi omona poussière esili nango mais sikoyo toomona milangi ya kopali bachasse ata batumbi yango ezosalaka salite yango tolingi bongo te tosepe na bakanga oyo papa gouverneur azwi mpo na biso babumesi batelema babongisa biso mpe tokolandaka tokotosa bango mpo bango baza bapapa biso oza bana na circulaire pour arrêter mokonzi ya ville ya Kinshasa gouverneur la ville Chantilingo Bilamaka likambo ya sachet na kati ya ville ya Kinshasa pas seulement na makati ya marché mais na kati ya ville ya Kinshasa na marché awa okosala salongo lokola lelo samedi bokokuma nzosi bobimisi mbongo bosali salongo bomoni baimondisi ebele mais une grande quantité il y a immondices les sachets. Après quelques heures, si on a trouvé qu'à la marché, on va tracer les comme peine. Ça c'est un constat. On met maintenant on tali personne à tali mon état non, on est allé plus. Mais si on le beaucoup d'ajouter, en tout cas, ils ont la cuisine, ils ont la paix, là-bas. Recommandation esengeli kopesa biso batozali kotie maboko mpona korekir mission oyo apesi biso tozali na eloko mosusu tokosala te soki kwa kopekisa eko interdire commercialisation je crois que nde ntina omoni biso moko d'abord tozali kosatake na conséquence ya basache na bavente tala yo moko ndenge ebouche occasionné insalubrité mpe bainondation je crois que biso tokoaccompagner mesure oyo na koservir parce que edi 003 ils ont interdire mais ils allaient faire l'ingénieur ya frapper alors biso avant to comme na frapper biso mo d'abord ils allaient corriger ba erreur oyo ils allaient qui assurer nani na vente na commercialisation ba plastique je crois que à partir déjà ndenge mo konza signé après si biso sous ma casse biso na la police to ko traquer ba recapture oyo so ba koyoka te oyo so ko kwa na kati nani na kobuka mibeko oyo ya kosibir rigueur ya loi okoti biso na terrain lelo lundi na kozala na bureau mais biso moko na terrain na bana tozali kosala mosala je crois que c'est le loko biso tokosenga tosa pour que ozala pone na l'état te soki otosi te mibeko ekolanda oyo tokokanga yo toza na bilanga oyo tokonaka na sawa soki otali basache ebimaka na mabelele ya bamama bazosarcle eza grave ezali sachet ezali nuisible on moni biso toza koappuye gouverneur na likambo ya utilisation ya sachet parce que tonolobi ke soki kino azocomprendre te eza pasi faut tokota na baekole na baeglise tosensibilize lisusu tosala mais faut torecommencer tokorecommencaka kaka ti mokolo kino akocomprendre amona environnement la biso ezali ko se détruire avec les sachets et ça bon kozwa bato bakire tout ça alors que c'est facile de se dire de réunir ses enfants de dire non pas les sachets mutu soso mena mai na boulevard le triomphal boulevard le kumu ndenge akamati sachet poids à boîte
c'est impensable. Tout ce qui est biloko oyo, to yeba ke environnement peut comme faire payer biso biloko nyonso. Kala biso to yeba kite ke ba inondation ko ça. To yeba kite ke érosion ko ça. Érosion to bi bon érosion. Mais to yeba cause peu profonde. Parce que spécialiste ça je peux ça la carte. Ça bopeto eza likambo ya yo ya ngai ya biso nyonso. Mpona bopeto ya Kinshasa. To s'approprier na. biso na Kinshasa tosangani lelo tolobi te etika tobongisa koluka lisanga na biso elongo na gouverneur Chantilingo Bilamaka oye population ya Kinshasa jeunesse capitale basengi lelo po babongisa